bisika bozali kimia ezali esengo ezali ekote libino na bandaku c'est veut dire Jésus Christ ekote libino na bandaku magazine bino bomesana kolanda magazine ya nsango magazine 3e aide de la communication plus yango ebandi na présentation ya lelo yemoko merveille mabiala l'homme de Kikomboso muto akomba matadi mobimba na mokolo moko magazine otika esepelisa Rosalie Ngoma bisika azali esepelisa mama Filo esepelisa Rifin Fumu esepelisa pe Gipwati bisika azali na ebika azali kolanda 565 magazine oyo a veut dire Chintunga wo bolanda yango esi ebandi magazine ya 3e aide de la communication boza ebele kuna na commune ya Nzanza na commune ya Mvunzi pe na commune ya Matadi lokola président Hilaire Meshak président ya ba jeune ya Belvedere na molomani na ye maman Frida Moluba Aigle Jaune honorable César Bosendiote bongo maman Hortense Mbongo l'agent yango yo magazine ya Dodane Kota wa ba oba ba continuer ko baluka tikato fongola magazine na biso mokolo lelo na o etali ba épreuve ya session ordinaire ya ba épreuve examen d'état awa na République démocratique du Congo mais awa na province ya Congo central. Le gouverneur Atouma Tubouana a tambouré dans différents centres pour encourager les finalistes. Anel Kangongo et le monde africain qui a pour Bandeko Babolingo kaka ndenge bozali komona na bilili ya 3e aide de la communication et indaki mabe na tango le gouverneur provincial Atouma Tubouana et le secrétaire Jean-Marie Mangobe le secrétaire général ya EPST bakendaki enda na ba différents centres ya ville ya Matadi pona makambo etali examen d'état bandeko bomoni bana ndenge bayaki propre na ndenge ba défoité parce que mamango ebongaki esila bongo statistique ya mobange oyo province yeko produit pona année oyo malgré tout confinement ebetaki tout akumbanga bana oyo ba présenter bandeko na Congo central bazalaki 23 879 au totalité bongo ba garçon bazalaki 12 829 na 11 050 filles Matadi awa bandeko pona koyeba ezalaki na 6 661 participants de ba garçons bazalaki 3132 garçons pe ba filles bazalaki 3529 donc ba côté kuna c'est que bana basinde ba gagnaki par rapport à effectivité donc ba centre awa na province na biso ezalaki 65 nde Matadi neke bozomona ba konzi batambola ki boezaki na 16 centres na chaque recoin ya ville Matadi donc mokakoso na bana oyo bonne chance le gouverneur Atouma Tubouana tango atambola ki et bongo le secrétaire Mangobe tango atambola ki atikelaki monsieur Jean-Marie Mangobe le secrétaire général ya EPST Afungola Masolo, Toyo Kabango, na micro ya 3e aide de la communication. Merci, vous l'avez si bien dit. Notre pays, la République démocratique du Congo, n'a pas échappé à l'épidémie de la Covid-19, ce qui a conduit les autorités au niveau national, principalement les chefs de l'État, à prendre des mesures pour protéger la population. Un état d'urgence avait été décrété, un état d'urgence sanitaire avait été décrété. Et avec comme contre-coup la suspension des activités scolaires pour ne parler que du secteur éducationnel. Mais après cet état d'urgence, les autorités nationales ont décidé de la reprise des cours pour éviter une année blanche au niveau de l'enseignement primaire et secondaire et même au niveau des universités. Et notre joie et notre fierté de savoir que le chef d'État avait vu juste. Et aujourd'hui, où il y a peu, quelques jours peu passés, nos enfants de l'école primaire ont passé leur peine à faire. Ce qui s'est passé dans de très bonnes conditions. Nous avons sillonné quelques écoles de la ville de Matadi. Et les échos que nous avons dans l'ensemble de la province sont très positifs. Et les jours sont... Nassima Yako accompagner les gouverneurs Atouma Tubouana dans les différents centres pour encourager les finalistes. Le général Placide Niembo a Kenaki na état-major Esika a Sasaki Mobangé à parade extraordinaire. Liboso, yaba policier oye akambaka anel kangongo azon susuna reportage. Indaki mabe kaka ndenge bozali komona na bilili ya 3e aide de la communication pour le reporter de guerre azalaki wana Vilken Kiaku
Botala binomoko mobange na parade oyo bandeko juste na ba 10h45 après cérémonie à mobange à lancement oyo examen d'état le gouverneur asalaki général azalaki wana simana yango kuna na commissariat provincial bandeko d'état-major na bango ba policier tout bazalaki na pointe depuis tongo babandaki kozela yemeye le commissaire supérieur to pe le général Placide Nyembo akitaki wana na ndenge ya délégation ya mobange bongo cérémonie yango ebandaki na aumônerie to pe prière d'ouverture epa ya yemoko le général asalaki yango après simazwaki maloba pona encourager bango po baza survécu na mobange na pandémie oyo etouchaki ordre mondial bato ebele bakufi mais basoldat na ye kotoyo bango nyonso baza en bonne santé parce que sans bango ye pe akokaki kotelema liboso na bango te ebongo tango abandi ko détailler par rapport ya respect de l'air pona boulot pe ba respect ya ordre hiérarchique bandeko ezalaki vraiment opesi mbwambo aboyi po ba recommandation par rapport ya discession to pe ya soldat tope policier bongi azala mutu ya secret et bongo ba instruction musu pesa maki wana pona ba commanda ba respecter tope ba organiser ba protéger misala na bango ata kuna na ba intérieur ba parole les alaki wana d'autoritaire à lobby na français à lobby je veux une police de résultats donc alingi ba opportuniste te tope ba parachutiste na boulot oyo parce que bino bozwaka formation aye ko beta c'était pour na polythéisme donc soldat tope policier bongi azala a politique ba tika kokota kota na ba dossier par-ci par-là bongo likambu ya kuluna insécurité zali ko déranger mboka azanga koloba yango pasa zéro aktelaki siri yango nde akiti kolobaki bino na bakana bino ya bapolisier to pe na bapale na bino bokoma koti yango ekoma banganda to pe ba siège ya bambilangwa po yango nde ezali kocreye batrouble donc mokolo akomona tout akumbanga oyo lambila oyo akozwa donc yo pe policier ozali na gauche to pe na droite tala moninga na o malamu landelaka ye soki ye paza na kati ya makambo oyo yaka kofunda po te mboka na biso ebonga donc main libre oyo général akotisaki yango ekotaki na mitu na bango bongo tango agangaki ura oyo ezali cri de guerre na bango bambila tu bandimaki iyo bazongisaki ouah Réunion mobange salamaki na suka ebongo yemeye le général Placide azanga ko activer main libre na micro troisième de la communication tokai police vous savez ma slogan c'est vrai que pour le l'équipe moins délai pour tout arabalisusu que on a Covid-19, le col a tous un confinement. Et pour la mako, tango iso, pour continuer pour ça là, le col a colata, mutu na mutu. Colati cache na yo. Le col a fait une na lati. Ozipi. Et l'ongi mobimba ezapé madame. Le cola pour respecter le nombre à partout. N'a pas taxi, n'a pas bus, n'a bisika oro. Les amis publics, bisika ya papunyoso. Le cola ba restaurant. Le cola na zambo. Pour faire respecter un mot et pour saluer un mot. Yamo na pesi no longola. Ura! Tuma mususu zaki na ngweza bande ko mususu babunga kinzela. O tubengi ba PPK. Tukundaki bitumbana pe bolongi. Ime koti na mboka to développer yango te. Mais lokola eza musala oyo bino bosalaki na kupanda kina te kosoki bino te mbele likambo wana ezali kaka me po bino bosalaki mosala ya mwana kini ekoti na mboka
longonya lisusu mpona bino tozali kotrake bamalfaiteur oyo nyonso tobengi na lopoto le hors la loi oza kosala yango mikolo nyonso butu lokola moi malfrat démanteler bafoyer bamilitani oza kodémanteler bacriminel oyo bazali kokotela bato na bandaki oza kokanga bango miyiki nyonso bafrodeur nyonso misala nyonso bozali kosala pamba te esengeli na encourage bino bango moko entre bango mpe babomani mais makambo ya bongo esalema lisusu esika nyonso oyo boyoki bazali okotela bango bokangelanga bango ura napesi bino mosala ndaku oyo eyambaka bapaya ezalaka ndaku moko ya mapamboli awa na 3e aide de la communication toyambaki visite ya pasteur Israël oyo azali responsable ya ministère ozana oyo ezwami na mvondo kuna na quartier Bilaumba elekaki ndenge nini bandeko babolingo mokolo alobi awa na magazine na 3e aide de la communication toyaki kozwa visite ya pasteur Israël oyo azali responsable ya ministère ozana oyo ezwami na mvodu kuna na quartier ya Bilaumba nakokoma na ye amamaki na le rédacteur chef ya 3e aide de la communication na nsima na bango ayaki ko présenter ba agent nyonso ya 3e aide de la communication tango akotaki na sala rédaction pasteur Israël alobaki mwa liloba na ba agent nyonso ya 3e aide de la communication. Mon nom c'est le pasteur Israël Kingoudi, pasteur responsable ya Ozana ministre. Na ya ko rendre bino peu visite na tala ndenge nini ko fonctionnera ndenge nini bo kuswaka makambango ko biso to mona na TV alors dans la place ezala ndenge nini comme eloko na ko encourager bino par rapport ya oyo na kuti na ba sens à responsabilité na bino ezaki bo kende lisusu boso bo avancer lisusu bo multiplier encore des efforts bo sukaka na niveau bo zate mais bo mata lisusu bo donner vraiment le meilleur de vous-même on est au sein de bino vraiment aux alalam nzamba za liboso bo tsanzambe de liboso parce qu'avec Dieu on fera des exploits. Merci pasteur. Merci beaucoup. Bine baye bosolo ba mabe ya 3e aide de la communication partout na ville portée à Matadi. Yebakango magazine ya 3e aide de la communication Nzambe et si ache loboko oh tolobaki te tolobi tout à fait normal. Bakondasna la rédaction 3e aide de la communication ekolemba koloba noté kuna na voix du 5 quartiers mobimba bazala na molili basali plus de 4 ans bayebi na bango courant ya nationalité pasi na motema kuna pe bakuluna bakumisa mo ba siège na bango tolana Toza awa na commune ya Matadi précisément na ba quartier belé lokola quartier Biakou Régi la grotte Kwilu na Lemba population à côté basali plus moins 4 ans et demi ba yebi na bango courant oyo nationalité ba télévision ba congélateur ba ventilateur côté et comment yango étiquette ya pas manzoka nde ba côté oyo ba frontière ezala côté lokola Lwadi lokola Saint village mais quartier nyonso courant ezalaka nango te boyoka ndenge balobaki na micro ya 3e aide de la communication oza na quartier Lemba mamba courant gauche droite boza na courant ota la régie courant ota la milieu courant bino na 4 loko ya ténèbre evanda mulili o wapi tokoma okima okegoswa mapa 5 faut que 6 etongo etani osokima viol popama te bako viole yo donc courant mulili o wapi papa oswa idée te mukomsu watu walala matanga te bazoseka biso na 4 na miyokeli mawa donc obota makongolo eko tonga na mboka ezaki asar mbenza mbayebaki
po nini boye ya botika biso bana yo papa gouverneur pardon yo ke biso mawa pardon l'enfrila mupanga beno mupe mundie pourquoi ni mukele ya kolofuma pardon melemba kitombe papa l'enfrila beto pardon munu mwana nge muke mundie kwa kolofuma mebutukila na ntadi melokwa beto mebutuka na kitasa ya beto etubadingala pardon papa l'enfrila beto kitombe bebaye tala kitombe kaya violi kimuyibi beto na leka ve kilumuna ba même ça menacer beto baso yiba ma tor ke kima beto changer ke tor chapa non samna nini pardon ben le frère to be kuza bikle to cabine be kuza bikle to cabine papa gouverneur pardon tala façon na di messala kwa kutoma mundele me bom sanzila evo ande ya kubola ame bom beto donc beto me sepela bakonditionnel pardon population ba mituni question est-ce que bazalaka na bango na carte géographique ya ville Matadi tote yango baleli kaka po bongisela bango courant po esala eloko nanga mususu eza pe manka gagné ya bino bakonditionnel tolobaki te tolobi tout à fait normal. Mobange ya Renault kosalema mokolo ya dimanche kuna na résidence ya mama Hortense Konga oyo ezwami na kinkanda penepene ya Sileme kuna président na deux membres du bureau kuna il faut tozala kuna dimanche oyo na mongo ya 16h mobange ya Renault ya victoire de Desco Télévision tolanda commentaire. Bandeko babolingo esengali koyeba ke na ordre ya mama Hortense Mbongo l'argent oyo azali coordonnatrice provinciale ya les étoiles de Desco Télévision apesaki aval na le fondateur Anel Kangongo elongo na chargé communication ya RDTV pona koyamba ba mama ba présidente ya RDTV ya ba différentes cellules ya ville porteur ya Matadi botala sikoyo lolenge ba koti na bureau pe le coordonnateur ya bibango basololaki par rapport ya likambo oyo mama Hortense alobaki mpona kosuye mabe oyo ezalaki ya RDTV na ba différentes cellules pe mama Hortense konga apesaki mwa eloko mpona koremettre kaka symboliquement na bamembre oyo bazalaki na baproblème esalaki saye na motema na nsima na bango le coordonnateur Anel Kangongo avisitaki bango siège ya 3e aide de la communication bakotaki na salle ya rédaction pe bavisitaki ba différents bureaux ya siège ya 3e aide de la communication na maloba ya le fondateur alobi ete moyen les étoiles de Desco Télévision na musika ezate awa kaka na siège ya 3e aide de la communication esika pe bakocha bureau ya les étoiles de Desco Télévision boyeka kutu ndenge présidente alobaki na micro ya 3e aide de la communication. Merci beaucoup pour na motuna. Lelo tosangani place oyo moni biso totelemi boye toza ba mama ya EDTV ya ville ya Matadi. Eloko na biso esali lokwa kolala elalaki penza pendant 20 mois tozali kosangana te. Lelo mokolo lelo baye kolamusa biso totelemi mpona kosunga baka oyo tozalaki nango ya badese na baselile ezalaki 5 selile mais ezalaki précisément 6 cas. Lelo totelemi tozo assister ba selile wana po tikalaki lokola nyongo lelo tozo sisa nyongo wana et puis totelemisa makambo ndenge ezalaki kala ba membre nyonso oyo bazalaki bayebi ke ba membre ya EDTV na ba selile nyonso botelema tokomi déjà na bureau na biso ezali awa makambo nyonso eza bien botelema tozongela ndenge tozalaki réunion ekozala nakanisi dans 2 semaines tokosangana komsa tobongisa beto te bamama EDTV bete tu bana bamambre beto bayina vana beto kitwadi neza baki banka bakina bablessure na façon kimvuka ya voandelaka bankaka bavana na bakaba tala baofe yao na mama ya tumekuiza awa samno kukabula mwanini ngwina tumepesa bamambre na nkaka ina bakaka kima mosifi beto vana DCV EDTV mefutuka beno kuiza ya kebi kwa beto ya beno kuiza beto mefutu wa diaka ensemble beno vana DCV Mwana mama qui avait
que des étoiles d'esco télévisé kokufa okosi bino mokimaki bozonga déjà parce que vous pepe ya sika eye ya les étoiles d'esco télévision na mikolo ezali koya bokolanda communiqué awa kaka na magazine ya 3e aide de la communication bona mobange ya René oyo mama Octave Mbongo l'argent oyo azali coordinatrice ya les étoiles d'esco télévision akosalisa na kati ya résidence na ye yo lobaki ke les étoiles d'esco télévision kufi ozwi tout akumbanga ozwi yango tout akumbanga otolobaki te tolobi tout à fait normal tokomi na différent ngonga tolandaka ba différent république na biso république pourtant mokolo lelo tolanda Rubrique portrait ya mokolo ya lelo eza bongo ya Janine Mabunda Moudiaï, présidente de l'Assemblée nationale ya République démocratique du Congo. Boyebake Janine Mabunda aza originelle ya province ya Équateur pe abotama le 10 avril 1964 na ville province ya Kinshasa. Azali femme d'état topé mwasi ya monene awa na République démocratique du Congo. Asala na gouvernement ya Gizenga na mozito na poste ya ministre du portefeuille de l'État du 5 avril 2007 6 avril 2012. Na oyo etali biographie na ye bosimba pe boyebake aza licencié na droit et spécialiste en sciences commerciales. De 1993 à 1995, a supervisé qui direction commerciale African System. Na 1997 à 2000, azala conseiller à cabinet du gouverneur ya Banque centrale du Congo. Le 9 juillet 2012, azala qui nommé na président honoraire Joseph Kabila Kabange comme conseiller spécial en matière de lutte contre les violations sexuelles. Nasi Mande qui comme député national réélu en 2018. Le 24 avril 2019, Nde Akomaki présidente de l'Assemblée provinciale na succession Yaobe Minaku. Azali a félicité pour Azala seule dame na Afrique na poste ya présidente de l'Assemblée nationale. Le bon technique mani est raté pour 2-0. Bonjour papa, maître Moïse. Le nanga est juste lisanga en face nanga mbwaka. Na musala na biso ba difficulté eza tellement moi ebele. Pona nini tozo tosala misala kitoko. Maintenant nous te tomoni ata ba bengisi biso tosala ba art, ba mona pe ba art que non tosala ba art, tozo créer ba art et tosala malamu. Mais au mona kaka ba saboter au tailleur au ya matadi, ba saboter ba tailleur ya Congo, bilamba ezotonga makaka musika, mais tandis que tozo créer ba création pe ezali zo senga pe que non ceux qui ba nini machine ko bakisa ba machine oyo ezozanga ba biso. Ko remercie bino pe nazolo bela ba konzi que botala ngai mususu nde nazaboye babenga ngana no amukuse mettre kamuke tout ça. Mais musala o pona ba mususu bazo benga ngoke no musala o ya batu bazangi mayele bazo kene kokota na couture. Mais tandis que couture eza musala oyo ezo senga pe mayele. Siko tokosenga bakonzi batali pe ba mayele ya bana o bazana ngo po ke babimisa oleke basimba ba machette banini. Ba ONG ekozala ba ONG ekozala basali ba atelier baluki biso lokola ba maître toye pe toye wana tozola kisape bana oyo bazo simba ba machette lelo bazo sala ba makambo n'importe quoi na banzela oleke bakale kale bato bayekoli musala eozala malamu. Mate Bopeto yango ici écoute jena ba bana bino to la rubrique Mate Bopeto. Tuka na yambi bino kitoko talaka ndenga naza awa nazosala musala pona soutenir Mate Bopeto. Nazosepela na initiative wana potala kaka matadi koma salite. Alors nazosenga na bakonzi ya mboka neti ya province na biso ya Congo Central. Bakonzi ya matadi boko kwa kotala nanu bo soutenir émission oyo ya 3e aire ya Mate Bopeto. Vous comprendre? Bo soutenir ango po
matadi pe koma propre matadi toyebeli yango boye te matadi ekoma sali te alors bakonzi botala mpe likambo wana ndenge ezosalemela. Pesa gouverneur conseil eza rubrique oyo ya cohésion provinciale yo ozolanda biso partout pesa kaka gouverneur conseil yo pesa kaka conseil mpona kotombola province na biso ya Congo central ekende liboso pesa kaka conseil. Apparemment, Kotala Ye ou bien qu'étudier Boye, il est une personnalité d'abord de bien. Mais parfois, il est mal entouré. Vous savez, quand on est mal entouré, on est aussi mal orienté. Et quand on est mal orienté, nous devons supporter que Batumissou va critiquer Bisso et puis Batumissou va applaudir Bisso. Mais pour le conseil, on peut ça gouverner na Bisso. Gouverneur foyer que aza entouré avec des gens qui l'applaudissent. Bato bazo sepelana ye, mais bango wana te exactement bakoki même ko supporter faiblicité na ye. Gouverneur, ceux qui aligné à vivre bien ou bien à conduire gouvernance na ye bien. Arrêtez d'abord pour satisfaire bateau union sur baza tout en tour na ye. Parce qu'ils ont des bases, parce qu'ils sont à lobby, babimi c'est les bases. Quand on est mal entouré, souvent dans la particularité. Il y a qu'on satisfaire bateau pour Rio. Il y a qu'on répondre à nos besoins à Bango. Or, toute la province n'est pas un clic de 100 personnes, de 200 personnes. C'est toute la province qui vous regarde. Alors, si vous avez un salaka kapona ko seplisa bateau, bazako kumisa yo, wana vraiment au marché bien té. République Toseka, maman Selena Nike, à ce qui déjà est logo. Na Yashupi, grâce à Matuvona, bébé Prince Masaki, na bébé Sencha, Bana Yabatu, ya leader ya solo solo, Papi Levi, et logo na roi Lokombe, République Toseka Mongolele, c'est qui? L'équipe qui gagne yango ekomi na suka bozalaki ebele na komina matani na komina mbuzi pe na komina nzanza tika na pesa merci na équipe rédactionnelle et technique ESSNga mukolo lelo na sima ya caméra tozalaki na les combattants qui poiti o azalaki assister na l'évangéliste David Ntimba pe édition mukolo lelo ezalaki ya Priscille Nzinga assister na les coordinateurs Anel Kamongo montage toujours na maboko ya Mitterrand Mananga assister na Dinal Menga. Tigana pesa merci. Na le port, il est Pembele Oya Auto Christi, pourquoi pas. Mon vieux Ferdinand, Batonda, Papa na Jonathan, mais chaque président Yabagène à Belvedere, président Nambote, na Frida Moulouba, Aigle Blanc, vous allez qui est belé. Merci na confiance, merci na fidélité. Oyo, vous avez toujours coupé ça. Troisième aide de la communication, CDR TV, merci. Na TG Fatimi Lolenge apprécie confiance de la troisième aide de la communication. Appelle Eric Mabé Mopran na nombre de télévision. DT de Bremazi la papa Kanye Obeto magazine yango. Peut-être baou différent yena. Nana wolbalanga le côté parce que le noko na l'édition pour comprendre que magazine de l'équipe nationale yango yo. Bof Tonga. Bofinga. Tout à fait.